Toka ki moi ba news et toba ki tokoki koloba na télé parce que ezaki non information to yo ki pas batu. Babi ke non papa chéri mina da na pi ba mbote place Hollande biso jibem piana na monstre d'amour. Bandola la teno baza parmi bateau ba yaki kaka moi ba place à molili ba moni lumière ba bomi lisusu. Bon autant ba kenanga na Jésus Christ na kasho. Amabeni na saragi. Oui pas Jésus de Niance. Donc ce que ba kanga isko ndoi na Jésus Christ. Asaini. Do ba kashoni ko na osakana na batu moni utasali cop na ya timbo na poche zo kwa nuye ya kumna okanga sana ni mikolo vraiment na kangisa mutukala so batu bazana posa ya justice vraiment zomona e ba si sama kamnu seza na justice bamso bana problème na poto moni kene na poto si sama kamboza na justice watu mona minake mutonzo kalinga justice na ya poto lisusu vraiment allez soko tango lingela biso ya kini ngana osepela voilà. Donc ils ont le dit olingino justice système olingino ko nyoko la baninga ministère yo kokota pana yo po bondima ka koti bien fo bo banena finga esika yo uti moni tanga ko finga esika ya uti nde yo comprendre pena ke alongwe bien mais ce qui ningona nde atulokola bangwera ba jibende basa ne basi bazula bango pena basala bango pena ba appartement kuna na makala puisque combien de ministères ba finga bango te même ngai moko ba misi ba longwanga baleka na télévision na émission ndenga zo finga yo heureusement na bana bango vraiment sur question na kisinde si ba lo na TV pour na émission donc finga mo sa na ngote okangisa misi pour na likamwa na te ngai na okangisa facilement moto aza musicien te déjà musana biso ba so ngona valeur te yo lingo kitisango lisusu bon on wana na zo obligé faut na se défendre. Mais ngai mo hôtel quoi to koli faut que na likamula justice ne toka olobi ke po osolola na dia eza lokwa timu kolo nzambe na satan na boyokana ba osolola mais to mona nzambe na satan na ba solola te Eriozwa matanga asala un message oh yepe razwa ki matanga je crois que yopé na bonne volonté ozong c'est là qui message ici ko moni noté que oloba nzambe na satan na ba osolola na bonté mais quand même ba message les cas ana numéro no pour ana numéro na e na ngozo benga dans son bon. Lelo yo na droit poser une question te plateau nanga papa mbaloba ki boy to benga nyama na nyama na komona e posonga ngana bi koko dia sombo ya ki type moza osala théâtre kala akini tu Congo boye akolo bana lita kusamba Congo sukota ozo balanga dia sombo donc na sona comprendre te eza na ndenge sala pe mingi ba génie mingi pe bazana ezali na mabe tantôt pas za génie ka ndenge mona ba Einstein yango ezali ne pesa ngo bien te mais côté ezali linde asa ezali la bien te batu musuba wondi ma ba réunion lelo to sala réunion tant ba kina ba succès ça na réunion en attente même en ba justice o mutana ba concert na ye azana ba succès na ye wana tant on funa mutu te pour ani po ba ben exception na ba pesa nga rendez-vous na mukondo na concert te so moni ndenge wana donc ça veut dire que moi dans les ténèbres donc moni que so mulili le kimingi siko pesera mulili on mona générique na biso album ko na pesera mulili est-ce que yo ba futo ba nzembo no nyoso to ba topi bana ba nyongo no yo po mema ba na justice non nga bazaki na nyongo te ko na wakabela bango déjà ba ki na lo te na période wana o pesoni na pantalon na e bini et puis ba ta na période wana ba ki très sale donc yango no moni donc na ezaba na makamuke lo bande na période ngani mna wakabela parce que ngani talaka yango po bando kabela ba nzembo nazao kaba parce que ba ki na lo te tout mon ina itawa na dona ngam na yamba ki na ndesu ko reconnaître ite na bité aux occasions ta l'émission oui na ta l'émission sur 10 au que PC combien non mais par rapport à ma propos à faire 12 sur 10 oh o le ki 6 suna mais quand yo tuninga sur 10 ngana donc ça 12 sur 10 do aloba ki to mo ça na te c'est peut-être possible ko na mandefo non te na mona ki solongo bandi ke photo solo la neti susu mana bi non mama kamona simba na ngote naki na raison te bon moni cette fois-ci c'est différent papa mba bengai non mon petit vient est-ce que toko ça likambo boyebo na boy bo to sali likambo mais bo to solo la ka kala mingi te o ka o 4 musiciens na ba koti kuna te ti likambo ndenge wana lo batali likambo moko moni Tezelego de papier, elenge ya Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata, Maxi Bio Café, Yango.
connaît pas demande de Hémorroïde. Écoutez-moi. Oh, diabète. une année avant. Sous réserve. Yango te. Pourquoi on va te poser à cas yo moko? Expliquez mon ninga toi un problème na couple. Expliquez maman. T'es loco ils ont mis sa biso na couple yango yo. Tout ok. Bio café et au sala chonjo te leng. Tomela ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango pour la santé na biso. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez, dans les meilleures conditions possibles, pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de $25 par personne et une berline privée à partir de $50. Ce n'est pas tout. Nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocation.rdc@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontu en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de GoLocation, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Dans moins de 30 minutes, bagage nanga. Là, plein de bateau, il fallait pas bête. On a pris samedi, à 17h, 17h30. On a tegui ba plan. On a cliqué j'aime. GoLocation, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Voilà, bonjour Nabino Soba monde entier, ba oba Olandanga na Tongo et surtout qui n'a pas oba Zonga na Poko, bonsoir Nabino, Isée Bino Karine Mokonzi, la baronne mondiale. Donc je crois que Bino Mobobi qui est au Kiko Kiko échappé à l'actualité, oh les lieux dominés partout. Bon, mon peu que les lieux na plateau na ngati donc asko to kiti na résidence, il y a mort quand il y a Valère Ambo Canabiso Kalaming te bo découvrir pour ne que bomi tuna. Isée suna nyo kiti wapio, erbo mon elongini Bino Soba ah yende donc Kiti juste le quoi tu n'as information na source to boyo to yoka ki na barbalo ba kité na nganda wana nde bazongi se kité biso to yaka sur place pour nous look information donc un grand merci na batunyo so oh déjà baza connecté na ba ordinateur ba téléphone na ba télé na bango et surtout que na gare centrale RTG number 1 pour nous Rolanda émission Oyo gare centrale donc toza déjà na monstre d'amour donc to quitter les penza atterrissage forcé donc na bimambala mo biso pe caméra biso très simbelenga pro ya Glody Diasuka. Donc on a monstre, bonjour monstre. Oui, bonjour Karine. Boni santé, boni boulot. Oui, ça va. Santé, ça va, boulot. Donc, Nazar, on s'est là. On s'est là parce que tous en studio, tous l'album comme on a Boza Mabe. Mais, on a fait ça une priorité, un hommage à Papa Wemba. Et on fait en décembre, on a rumba moko comme on a le teta. Bato bacha nga ba faute mingi ba biki rouge wana na rumba bo tota na mbalo so bacha ngo pena na sincérité ngomba loba c'est-à-dire que il faut na laksa ke ngane munaza ko pesa bato ba rumba na laksa donc ngapende mutu na laksa ba ndenga ko sala boulot vraiment donc ngana ba ko kapena siko le teta moni mara mo simba biki rouge ti mo ko misango ya bleu pour moni mina ke non ça va donc ba faute ya soute bon boulot na koti 4 filles une équipe na ngai on a Mibali, Bassi. Moi c'était mais Bassi. Voilà, donc c'est très important. Pour les autres progresser, qui tournent on s'en raté. Donc pour l'instant, nous avons tournage à ma clip. Nous avons déplacé Nicolo au moins une semaine na Poto pour permettre comment dire na fignolé mona lukamo biloko mikemi kitala clip à papa ma football ta bien si on a zo kene nazo ba konko tuzai biloko mikemi na poto ta on a oya ba mo clip
Voilà, tango yamba mo clip, je crois que Erolobi oteki banzembo trop et lelo mamia c'est comme souka na justice. Est-ce que yo ba futa banzembo no nyo soto ba topi bana ba nyongo no yo po mema ba na justice. Non, moi bazaki na nyongo te pona wakabela bango déjà ba ki na lo te na période wana. O pesoni na pantalon na ebini. Et puis batango na période wana ba ki très sale. Donc yango no moni donc na ezabe na makamuke. Lo bande na période ngani muna wakabela yo parce que ngani talaka. Yango po ando kabela ba nzembo. Nazawo kaba parce que ba ki na lo te. Wakaba nzembo, wakaba ngai. Parce que ba to ki na lo te. Donc mutana nyongo na ngazate. Voilà, mutana nyongo monstre zate banzembo abande kokaba. Voilà monstre je crois à fimbu bande bima ekanga et bato musu balobi ke fimbu ebomisko na album yango monstre azu moi temps mulai tellement lingi ka fimbu betaka. Abi o nazo sa livre pe banda to bandoze la fimbu ezo fiakula kaka. Mais là, on va prendre besoin d'un studio, je crois, ils ont déjà réponse pour notre base. Mais non, que y a histoire à livre et ce qui va. Non, pour l'instant, on a signé déjà contrat dans la maison d'édition, en France. Donc, ce qu'on a c'est la bangonde balobanangai, le livre Robima. On a sonné le salate. La sina salagi musala. En fait, ils ont un ndenge balé ba misara livre. Soit au commis, yomo poké na on imprimerie ba bimiselio. On est là binete que livre mo bima na mukili. Soit au pesi bango batangi. Babi au livre to monde tibiso to ko bimisa na biso ngolo binini. Alko yokani bambongo ba makambutu wana elo to sali yango wana. Donc mindele nde bandimi ba bimisa livre wana. Donc pour l'instant tout ça c'est la kaka maison wana ya publication et puis sabiso jour poto bana lo basiko ke a Karine Mokonzi to lo ba bo une émission wana ko zoba ba set and play ozema ba Karsini Luzubu ba Champs-Élysées ba Kid Padel ba ngoni surtout wana ba zo expliquer ce que jour livre na biso ko bima jour boy ba Pichu Concorde ba Ladi Miyembe ba Junior Wendo ba zebele ba Fleur na poto po culture pays visa mon kilombo. Si si. Voilà. Ah ouais, en tout cas, na moni Junior Wendo ba Clin d'œil, na bosante ya Odette Kigoma et surtout na bosani pelisu soutien na Gisèle Zindaya ani Dembo na bino nyos depuis Belgique dans ba Clin d'œil na bino. Voilà Monstre d'amour, je crois que ça fait 2 semaines. Na hote ko yamba moko pe ya baleki no na musique fait rigola. Oh lelo to sala ki ne émission moko monde entier et lobby parce que zaki mbali boso. Tout le monde a une itawa na dona ngam na yamba ki na ndesu ko reconnaître ite. N'habite aux occasions ta l'émission. Oui, dans la émission. Sur 10, au que PC combien? Non. Mais par rapport à ma propos à faire, 12 sur 10. Oh, on est qui si ce souna? Quand il y a tout sur 10, donc il y a 12 sur 10. Donc le bail qui tombe moi ça en a été. Nzambe uzangi singana maloba afin tu n'attendais une réponse sautée ngana ndoze lolo baté côté wano moni fallait pas pona mais un ochesco 12 sur 10 dans nazangi na question. Non mais parce que ngana zo comprendre batute fere alobili makambo moko oyo bakulutu na biso kala baza ko kakoloba ngote ba discussion ya bandaku ya ba voiture ngalo on a sepeli place à combien na 12 yangona. Parce que moni bakulutu na biso succès na bango za osama nzoto basi kubota bana belebele pamba ozomona lelo mingi ba ko supporter bango soute alors omona ba mote ko swana ka makambo ya basi ozomona ote que débat échanger mati niveau siko yepa na nga omona quand même tana za monda kwa bien ozomona te ekuna koti ngaku tuna net soit présent foot les que za combien ba bitel pa na voilà et puis ça ka ote donc c'est dit que boy faut te disitande boy. Pourquoi? Parce que les alités que c'est comme moto à zangi, ils ont payé courage. Ok? Hein? Il faut le caper. Aux hommes que débat il faut la bonne musique qui est la cara toujours il y a terre. Ils ont passé dans l'aïe. Boy la boy boy système comme moi terre à terre. Il y a un moment où il va couler la biso mingi, va savoir la musique il va se retrouver dans l'autre. Parce que bah pour ça qu'on a des discussions à bangote. Vous comprenez penser dans l'aïe? Voilà les années tibino bah journalistes beaucoup discuter sur comment il y a bandaku ba voiture ba makamumu ya kitoko baninga na wepe baloba lokwa la barona komi na niveau wana ngape na olikati ezala toujours nazanga eloko wana fona bakisa yango donc ici quand na sepeli na débat wana yango wana bo soko yo ebiki li faire alobaki likamoka mabe mususu oyebisinga ke non ndeti alobaki boye yo mona yo ndenge nini mais ngape na monaki amati débat.
Non, on a un débat parce que tout le monde est comme une justice et surtout que les parmi biloko batboling bayeba. A comme une justice car rapport na émission na débat oh le monstre d'amour a sepeli na ngoto a comme là na mambu sous parce que non tout non parce que n'a que fait rigoler à ça parmi pe baleki na. Oui. Donc pour nangai ce qui n'a sepeli une émission sans sa question on le bien mbalo ezandeni yambalo no bio opesi yango 12 sur 10 na 12 sur 10 wana émission wana nde imema ki lelo kota za kote bakanga ki siko yo pona yo osepeli nango tout ce qu'il faut soit opesa et conseil en place à zotalo parce que ce memi de amutu na ba niveau cacho c'est qui izala ki bianté et yé étant que petit frère dans ce qui yo yebi cause ya neti na bakangela ki bon autant bakena na Jésus-Christ na cacho amabeni na salaki oui pas ça Jésus de niance donc ce que bakanga isko ndoi na Jésus-Christ asaini do ba cacho ni comme na nga osakana na batu moni mutasali cop na ya timbongo na poche zo kwa nuye ya kumna okanga sana ni mikolo vraiment na kangisa mutukala so batu bazana posa justice vraiment zomona mais ba si ça makamnu c'est na justice ba mso bana problème na poto moni kene na poto si ça makambo za na justice wa to mona minake mutunzo kalinga justice na ya poto lisusu vraiment allez ce que tant olingela biso ya kini nga na osepela voilà donc ça qui donc ils allont connaître olingino justice système olinginde ko nyoko la baninga yango wana donc nga na koza d'accord na mama ningo na te ngai na poto soko yebi yango te Karine ba condamna nga na poto 2 ans de prison 55 000 euros d'amende oni ni na oki ba justice quand ninga ba congolais batanga pe journal na poto moko na bango lobi mais vieux tout le monde va condamner nga bi na sa ni nango ote baza otindelo ba convocation osako yate on a bi mais boye ça va mindele wana bolukela na bafuka baluki bafuka baketa na ba mindele bino ba condamner wa seko pona ni te tozo convoquer mais ayakate yango na to condamner par défaut c'est-à-dire tozo mona ite aoki mabiso bafuka balobi no bocha siko jour po yemongo amonani abi bocha jour azoya na ye na bino yo Karine na benga bato ndenge na ndenge so ke yiba okanga yo so ke mundele bonanga bibo sava ngana likanga malamu na kenda ngana koti kasho na sisi likambo na ngai biso bana matete so kanela ngana ya to bunda déjà vous en comprendre to bunila so déjà comme ça likambo eleki usona to bunite wono continuer ka kanela ngai ozomona siko na yeba te mukoni baba manga libanga to boyina boy voilà. Donc on a mon amatité, bon ça va, les affrontements. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez, dans les meilleures conditions possibles, pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de $25 par personne et une berline privée à partir de $50. Ce n'est pas tout. Nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocation@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontou en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de GoLocation, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Il y a moins de 30 minutes, bagage nanga. Là, plein de bateau, il fallait pas bête. La fois samedi, à 17h, 17h30. La tégui ba plan, la cliqué j'aime. Go Location, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Karine Mokonzi na samba na ba benga donc tribunal correctionnel. Na samba na 5 personnes, 4 bayana bakraka. Oyi bakraka ozaka na maboko na makolo. 4 babenge. Donc na okapena ke yo bo otiraki mutu na pona nini? Do bo sambisanga bisika mona bataboyi. 4 ona bahia bazonga suna kasho. C'est le seul onaya. Bagatsaki na sala ko la bango. Ya ba kondana ngamba kamba chongo petina ba journée ba Belge. Na samba ndenge na yaki na ndenge na bimaki. Donc surtout za na posa justice to ba nosisa na makambo za na poto.
et ça n'a plaisir au santé mais na mboka na biso pe justice ali voilà justice ali nango yango mona kike neti ke o faire à côté prison moni ki lobi nango bimi nae parce que justice pe na mboka na biso ezali justice c'est ça lokola moi cité que o pesi mbongo o bimi nae justice za moi so pesi mbongo boko sala 4 par le bi mbongo ko ki bien te o baki si boko sali 10 par le bi ngana zongi na ngai justice c'est compliqué. Deux ans, on que on essaie d'appeler justice mbongo, justice ko toke na oti na suka. Non, à moi c'est moins compliqué. Donc justice a kokana ka na moi sika poka ba féminin. À part on a les alliés na bango, justice na yebi so za ki toko saranate. Ah ouais. Ya moko na biso danger. Voilà, bon qui monstre d'amour ndenga lobi mais monstre d'amour ero lobi bongo nazong sima makanisi mukesima tout est ko perdre moko ya presse Mireille Adamo ou Tom Soubatu bande ko bakezaki attaché de presse na yo. Et c'est solo qui a attaché de presse, non? Oui, donc enfin attaché de presse, c'est Ali Boye. Au moment où les Cambodgiens sont allés à Passeming, d'abord, on a présenté sous ma condoléance la famille Mireille Adamo. C'est des années qui au moment où Pérou n'a pas été à Olympia. On a Patrick Mboyo, na mamie il est là. On a bon pour l'année. Parce que, Boutoya, Boutoké na poto, Binonde Bogoloba, Mokolo, Olympia Gozala. On m'a mis bango on a la reconnaissance on va présenter yo et puis bango de boy la information sur voilà donc Alessi Mbolo ba ke on a bimana mami il est là vous comprenez ton a bimana Patrick Mboyo non ezali ke tozana na posa na bino pour bino no kwa boleka na télévision comme son lem suna za ko lemba yo ko leka na télévision lo bimaka mona ngai so na ko récompenser na voyage to na mbongo pourquoi pas donc ezali contact na yembo Mireille te nazaki na contact na ba journaliste belé na basina ya mibali moni mais yesi ko lokwa za ko linga lisusu kiltira pays donc ezali ko ndeti a se retrouver quand manzemba kiltira yemba ka yango si à chaque fois tondo ya rep to andeka okuté don non biso to ya vanté to kutandi ya sia comme donc ya yemba ka même na répétition binaka ozomona donc yangona ezalaki bongo mais ezalaki attaché de presse mais na o azako sala il faut toujours quelque chose ça il comme na il faut penser quelque chose. Non, parce que Bobby par après, ils ont un journaliste Msous, Otom Soubaloba qui makambo et s'épelle ça qui opété au même baron de justice. Donc il y a un rôle de justice qui est justice et alors la moi si ma part il y a un et ça qui toko donc il peut ça combien comme même la justice. Au moins il y a dans une facilité comme même moto à sa musicien la justice. Photo surtout qu'on a bien. Moni kala nazaki na mina ngamo boye bon la tanga ba kombote mais webi na kangsa mama sana ngam susu. Hein? Pourquoi? Parce que il y a des musiciens qui ont salir comme on a. Donc on a pensé que aujourd'hui que la ponga bankam. Mais que na kangsa musicien bo pote aleka na TV alors bimakamona ngana nenga mabe mais so la bino wana na kangsa batebele. Ne la kangsa batebele parce que ils ont dans bon na musique. Musicien yo kokota pa na yo po bondima ka koti bien faut banena finga esika yo uti. Moni tanga ko finga esika ya uti ne yo comprendre pena que alongwe bien mais ce qui n'ingona de batu lokola ba wera ba jibe ne basa ne basi bazula bango pena ba sala bango pena ba appartement kuna na makala mon puisque combien de ministres ba finga bango te même ngai moko awana ba ministres ba longwanga awo baleka na télévision na émission ndenga zo finga yo heureusement na bango vraiment sur question na kisinde si ba lo na TV pour na émission donc ko finga mo sa na ngote okangisa ministre pour na likamwana te ngai na ko kangisa facilement moto aza musicien te déjà musana biso baso ngona valeur te yo lingo kitisango lisusu bon on wana nazo obligé faut na se défendre mais ngai mo te lokwa to koli faut que na likamona justice kuna justice a moi si mo donc na ebiso kitoko mo été. Voilà, merci beaucoup. Donc, on félicite héritier Wata Ope Balongwa, mais hommes à Longo, mais sans Kofinga. Et Lilo a salé Nzembone BM ou Utek ma meilleure chanson 2016-2017. Et c'est comme elle a qui est prise. Bah oui, d'abord héritier, n'a pas si mot pas Ali. C'est un garçon que d'abord j'aime beaucoup. Balé qui n'a tourné bazana baebi, vient à Bino yeyo. Moni, oazo soutenir Bino, Timokolo, Pema et Ozangangaye. Soutenir Bino parce que héritier tangalinga beta na poto. Si toyoka ki ba voice nyoso tout le monde combien de fois Wanda qui ko soutenir ye malgré na musika wa etoza au courant. Voilà. Donc parce que ngai naza na souci ya bana wana pourquoi? Baza na talent moko eza rare.
surtout protéger en côté tous en bango. Il y a faut protéger bango. Nga beta na Olympia bo siko neni mo hérité bo moni na Olympia faut ça la boy, faut ça la boy, faut ça la boy. Na pesi moi on a kokoloba. Parce que faut na protéger. Il y a des télé qui n'a faire. D'autant na moni par exemple que hôtel likambo za bo na balimba compliqué nga balimba compliqué nana na ngoli susu. Nana na hôtel balimba compliqué na mukili. Bon, ça va compliqué. Ils ont la possibilité, c'est compliqué, c'était. Non, donc tout ça là qui est complication dans la tête. Dès qu'on a fallu les qui n'angaï, les qui n'angaï, on va avoir talent, cabossé, c'est belé. C'est belé, on a montana kamenga, na poto, on a petit nana lingaming soleil wanga. Basali belé wana donc faut nga na zala wana na bunda pona bango parce que loni yesa là on dit ma bon facilement isa opposant na succès te tondeni parce que te bi ba leader rebelle oui bazaka kaka moi clip moi bimi moi album moko esimbi ba moko kaka te au moins te nzembo wana ba betini instrument ngo isa yango te mais yo zondi ma bango yo c'est plus facilement mutema polele bon vraiment moto bazo bina danser ne mukili mo mafimbo ana succès te non. Justement, son moto succès n'est comme compliqué, n'est-ce qui parle à ma batte. On se comprend. Et ça va bon aussi. Batte on se bat on dit ma réunion le lot tout ça la réunion. Tant bah qui n'a pas succès, ça n'est réunion. En attente. Même en bas justice au moto na ba concert na e azana ba succès na e. On attend on le fou na moto te. Pour anin pour ba ben exception na ba pesa rendez-vous na mukona na concert. Te so mon ndenge wana donc ça dit que moi dans les ténèbres. Donc on dit que so mulili leki mingi siko pesera mulili on mona générique na biso album ko mona pesera mulili vous la kaja mulili au sanate donc non monstre mambo no zo ngo no wapi et pesera mulili do mulili comme le ko loko ezana pesera volume amnene yo so ke na ki quit nante bon ça va mugolo ke na quit ya au compagnie que l'on a benga pesera mulili attention bona voiture le bana chauffeur bomana mina na nata na nsungi ndini yomo bandela comme oh pesera mulili boy donc voilà yango wana so batu muso ba vivre ce qu'on a kate pesera mulili aya ono moni sukota so moni ka mwinda muke ayi wana net pas mona moni mo apen ba boy mwinda ngo continue ka ne pesera wana moni na kikwiti ogobi mana torche kasi ne to chaki ba pilite o pelisi bodo ça dit mulili meli ah ouais, yango te comprendre, centimètre donc na pied bambote na mon fiancé, centimètre depuis Paris et te comprendre to ka ki moi ba news et to ba ki to koki ko lo ba na télé parce que za ki non information to yo ke pas batu. Ba bi ke non papa chéri mina da na pied bambote place Hollande biso jibem piana na monstre d'amour. Bandola la te do baza parmi bateau ba ya ki kaka moi ba place à molili ba moni lumière ba bomi lisusu po dianzo mbazonga na molili do bino pe wa parmi na habité so ko confirmer biso prise poto yo kaki bon moni justice mboka to ko sakana na ngote na lobi ke mboka na biso justice ezali moni donc ogoza na yo osali oyo ko sala mais bat yo moni bat Alexa batana campus wana ya pona osakana ya pona osakana te tuna bato basala ba droit wana na ba ILK awa pa assistant ça OK na ba UPC na ba campus kuna na ba université minene wana ça va faciliter pona aussi ça na droit de ce que muto ba nena wana Alexa wana maibi aibo calculer makamuti donc justice amboka ngana ko loba te ko na sala ki boy so ngana sala ki loko bon na lobisa ka justice amboka yaka justice amboka siko yo lobi nini parce que yo moi ba corrompre ça na ngote lobi nini justice amboka lobi voilà lo ngana ko ba sali yango wana justice kaka faut toujours la justice voilà. Voilà, toujours la justice mende tozana au président to kabanze mono toujours au DG Sili na studio to yo kongo na barep meto que zo moi live tende tozui occasion zanonze mongalingara peuple azo senga nini kudia kuya kulata bana batang tokyo kongo pete parce que na mon pe wana ya na ba collègue na au travail na bango c'est pays bakoki na bon pe kokota sans problème. Ah voilà donc en tout cas baby singa la baronne soko yambi prise kozangi sa question oti en fait ça fait moi bané to ka olobi ke po o solo la eza lokwa timu ko nzambe na satana ba oyokana ba o solo la mais to mona nzambe na satana ba solo la te Eriozo matanga aselo message o yepe razwa ki matanga je crois que yopé na bonne volonté aux hommes c'est là qui est message ici ko moni noté que ero nzambe na satana ba solo na bonté mais quand même ba message les cas ana numéro no pour ana numéro na Mina ngozo benga dans zombo wana.
te lelo yo ana droit poser nga question te plateau nanga papa yemba alobaki boye tobenga nyama na nyama na kombo na ye posonga nga na yebi koko dia nzombo yaki type moza osala théâtre kala aki neti mokongo boye akoloba na neti akisamba kongo sikoyo ntango ozoba na nga dia nzombo donc nazosona comprendre te eza nani président yo lelo on a droit ya poser nga question te ya plateau nanga moko yo po yambanga na podium na yo ndo poser nga question na répondre yo expliquer nga dia nzombo ngo te na comprendre question na te en fait on a mutu moko oyo lobaki po yo na ibo solola il faut nzambe na satana ba solola mais il kamo isabiso air to monique ozoe matanga azaki pe parmi batatindela ki au message oh je crois que yé pas ozoe matanga selon nga je crois que yo potindela ki message donc yango na monique nzambe na satana ba solola te mais quand même ba message leka te c'est à dire que ko solola onga na lobaki za ko yokana omoni nakini komande ni ipoka puka solola ka bien lem suna bo solola te zaka papisa ki mbon donc to changer terme wana ko solola on a vu wana solola ka bien ko solola comme on neti ko kaba comme peut ko sala en bon terme donc ngai na ko sala ka en bon terme na batu mususu parce que comme ça on est comme mutu moko te na batu mususu mokolo nzambe na sata ba ko solola en bon terme mais tant moninga zu matanga on est comme problème mususu oni tant moninga azobela on est comme problème mususu tant comme c'est pena na maladie ya moninga tant comme c'est pena na matanga ya baninga wana bano tika biso batu hein bano comme lokola nyama moko boye non je pense pas ngai na elo na koloba ke azali mise munene na mboka na biso wana tokoni yango te asali mingi pona mboka oyo donc wana ezali constat na ngai mais ndenge ezalaka pe mingi ba génie mingi pe bazana ezali na mabe tantôt pas za génie ka ndenge mona ba Einstein yango ezali ne pesa ngo bien te mais côté ezali linde asani ezali la bien te donc yo ngo reprocher par exemple na nini parce que neti ngande naka na ba Germaine Ounga ma présidente na biso mon a reproché quelque chose déranger nga na za era émission zo benga trop yosko ko reprocher nani parce que bien ezali bien te bon na mukuse kaka hein pour na to comme ça émission na été moni ezali ke neti ngai tant que soi-disant pour le banate pendant 10 ans aki a trouvé mon match à la moana pour na basala tout ça le logo to benga ki maisha na sepela kité aki trouvé papa Wemba tant trouvé papa Wemba sepela te po simba ko na mandefo non te na mona ki solongo bandi ke photo solo la neti susu ngana bi non ba makamona simba na ngote na ngana raison te bon moni cette fois-ci c'est différent papa Wemba bengai non mon petit vient est-ce que tu as ça likambo boyebo na boy bo to sali likambo mais bo to solo la ka la mingi te o ka o 4 émissions na ba ko tipuna te ti likambo ndingo na lo batali likambo moko moni ndete zoloko ta papier elengi ya Congo Glody dia sika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata